Mwana mama botika na bino. Botika na bino mwana mama botika. Makamba politiki weza makasi. Ndenge bayaki kokosa bino. Joseph Laurent Désiré Kabila kufa na Kinshasa. Bakunda na Kinshasa. Bokende na cimetière soki bokomona elongi Laurent Désiré Kabila. Mwana nesa zalaka lisusu te. Siko bokende kofungola cimetière na Laurent Désiré Kabila soki bokokuta elongi Joseph Kabila. Batu nyonso bayebi Laurent Désiré Kabila bakunda na Mozambique, na Zimbabwe epa Mugabe. Laurent Désiré Kabila bakunda na Zimbabwe epa Mugabe. Bokende siko kofungola cimetière soki bokokuta mutu. O bakunda na Katanga wapi? Serke ya pamba bamema kuna wapi? Wapi na Katanga o bakunda Laurent Désiré Kabila bokende kotala cimetière na Katanga. Et comme on bakunda na Kinshasa, o bakunda na Katanga wapi bakunda na Zimbabwe à l'époque de Mugabe. Boni boeko. Nini ngoko kosa kabato lokola bana mike. Et comme Katumba mwake ba bombardaye na avion dikolo. Mugabe zalaka pays nini yo? Pays ya Mugabe za Zimbabwe te. Si pays ya Mugabe za Zimbabwe. Siko. Namba tu bakoti saka Joseph Kabila na kiti ya bokonzi. C'est Mugabe à l'époque, Mugabe président Tanzania à l'époque Kikwete, Kagame na Kizengyo ya Uganda. Siko. Après Boko, ba musicien na biso pardon. Mugabe, batubaboma Laurent Désiré Kabila. Mugabe, yokanga très bien. Kikwete ya Tanzanie, Mugabe ya Zimbabwe, Kikwete ya Tanzanie, Kagame ya Rwanda, nao ya Uganda. Ya Uganda nena bosa ne komboka papo ya maboko ya boate oyo. Siko Kizengi oyo. Nde bapese mission abete Masasi. Mutu abeta Laurent Désiré Kabila Masasi se oyo. Jo inume. Abenge na ndaku na ye. Abenge na ndaku na ye. Museveni, ok. Après baye koko sabino Joseph Laurent Désiré Kabila était tiwe à Kinshasa. Était tiwe à Kinshasa. Tangu mutu ana kotaki na bunduki kuna kokende ko Laurent Désiré ko boma Laurent Désiré Kabila. Atiaki revolver na lifunyi. Atiaki ngo na lifunyi pona place ya president ko zakabagarde. Akotaki na revolver ndenge ni tiaki ko boma Laurent Désiré Kabila na bureau. Bozo mona te bakosa kibino. Laurent Désiré Kabila babomai na golf na Lubumbashi. Bazwaka nde ebembe, balatisi yango veste, bamatisi yango avion, ekiti na Lubumbashi. Bomoni zabiso CCTV camera. O Laurent Désiré Kabila kita na aéroport de Njili, azotambola na makoloneti akomi na mutuka. Akoti na mutu pa momemi na bureau na ye. Kasi camera bobimisa na biso za Laurent Désiré Kabila bimi na Kinshasa. Abimi na Kinshasa zokende kuna na Lubumbashi. Boni boeko, bobi misala biso CCTV camera. Oh. Bayaka nena ebembe. Ndenge bakosa kabino Laurent Désiré Kabila bakunda na Kinshasa o na Lubumbashi, azana Zimbabwe. Azana Zimbabwe. Laurent Désiré Kabila. Serikali na bayaka nango ya pamba. Bozalaka na Kinshasa tango bayaka kosala ceremonia kokunda Laurent Désiré Kabila. Bomonaka na serikali wana kozalaka elongi ya mutu. Pona nini babandaki ko baya kofungola serikali? Na tuni bino. Bino ndio bozalaka na Kinshasa l'époque biso tozaka na biso na Mayanji na Nyarugusu na cas de réfugiés. Laurent Désiré akufi. Laurent Désiré pona nini babandaki ko baya kofungola serikali? Boni boiko. Oh. Bomonaka. Mboko, pardon. Mboko yo. Ndelobi bazoni nga bakosa biso. Bafungola ka serikali te.
Mozambique. Wana bayela kabino kiserke ya pamba. Ba memeli bino na Kinshasa Oye bipona nini bakunda Laurent Désiré Kabila na Mozambique. Ba mona ki bayeli bino Rwandais. Tangu bokotia makelele Rwandais boko linga bosala ADN. Boko ndoko bimisa mikwane bosala ADN. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes. Kimobali et salakate, pe ezamukie. Mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi. Ba mama ona ba problème ya mabota. Myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans. Mama okobota mwana, yoka bien. Dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate. Mobulu makasi, tope alalakate. Tozali na solution na gavke. Bona loposo, totikali simate. Vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba. Oteli lokola lilala, teint uniforme. Tozali na gamme complète, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire. Esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pesima. Sans opération, benga biso na lombango. Papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne, topé externe. Yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo. Ebongo, na bokono ya diabète, AVC, tension, topé obésité, cave-cœur, Golo solution. Perte de poids naturellement au kokota salle de sport Théo. Na kisi ya comprimé, pe injection, na gave-cœur au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na gave-cœur oko sepela. Babare bino baki bino maskara bakunia na Mozambique. Lelo suka wapi? Ndeki sengi oyo. Bumbafu oyo. Pardon na Zimbabwe. Eza Mozambique te bakunde na Zimbabwe pa Mugabe. Mutu atia Joseph Kabila na kiti ya bokonzi Mugabe, Museveni, Kikwete, Kagame. Na batu wana nde babandaki koluka balkanisation ya Congo. Batu wana nde baluka balkanisation ya Congo. Na lingina tuna nano bino na malembe. Na kozonga na histoire mwana mobali kizengi o mutakalize oyo. Baebisa kabiso. Okoki kosana analyse te lokola mutu ya mayele. Katange na biso ba sacrifier pour ya bokonzi ya Joseph Kabila. Mutu a sacrifier Joseph Laurent Désiré Kabila. Pour Joseph Kabila kota na pouvoir c'est John Numbi. Mutu ayaka ko affirmer biso soki mama ya Kabila za mama Sifamanya. Esa John Numbi bobo sani discours à John Numbi en 2004. Oh bobo sana kandenge nini la famille. Bobo sani discours à John Numbi, Mungu wangu Yesu wa mbinguni. Bobo sani discours ya John Numbi a 2002. Na 2002 discours ya John Numbi, Mungu wangu bakongole. So kufina nutebo komi kobosani. Mutu ayena kabiso premier discours ko affirmer biso. So ki mama Sifamanya nde mama ya Kabila seki se John Numbi. Nokende na bino ka malembe. A 2002 nazalaka na kade Nyarugusu tozotala ngona ba TV na ba radio John Numbi affirmé mama ya Kabila Joseph eza Sifa Wamanya. Boko kiko mitu na telo kola batu ya mayele. Merci la Yaya Poutine. Pauline, tolo banan lokola batu ya mayele. Laurent Désiré Kabila. Tomona ka ba président nyoso ata soki aza rebelle akoti na kiti ya bokonzi. Bomona kaye na mwasi na ye azo voyager na mwasi na ye. Tangu Laurent Désiré Kabila zui pouvoir na Congo. Tangu azo bimisa discours ya kopesa pouvoir. Bomona ka mama Sifa Amanya wana pembeni. Boni boye kosi bono bana ba commentaire. Tangu azo sala cérémonie na ye kozala président. Bomona ka mama Sifa Amanya wana pembeni ya mama papa Laurent. Laurent Désiré Kabila zalaka nani? C'est pas célibataire. Oh. Toko ngai na kobana ko zongi sabino na nzila.
bino na nzela. Tangu Laurent Désiré Kabila zwaka pouvoir, nde place bato bamonaka première dame. À l'époque de Laurent Désiré Kabila tozaka na première dame te. Première dame abimi kaka mukolo Laurent Désiré Kabila kufi. Laurent Désiré Kabila tangu balobi Laurent Désiré Kabila aza président de notre tangu akendaki kosala la première cérémonie na ebo monaka mama Sifa Manya wana azalaka célibataire siko Sifa Manya lelo azala mama ya Joseph Kabila abimeli wapi akomi koyamba mbongo ya ba première dame abimeli wapi parce que na ba voyage nyonso ya papa to mona mukolo moko te mama Sifa Manya pembeni ya papa abimeli wapi mboko abimela kiwapi biso na Kinshasa bino na Kinshasa biso na cas de réfugiés de Tanzanie makango ya Laurent Désiré Kabila ezalaka mama Tchala Mwana mutu abomaki mama Tchala Mwana Denis Dishashwa tangu bamemeli mama Tchala Mwana bamasango bamilamba na Olive Lembe toyebi biso nyonso makango ya papa makangu ya papa Laurent Désiré Kabila sasalaka mama Tchala Mwana sikotangu mama papa Tchala Mwana papa Laurent Désiré Kabila azo vivre na papa Laurent Désiré Kabila azo vivre na mama Tchala Mwana mama Sifa Manya zalaka wapi na malembe kaka totunana sizo tunana tangu papa Laurent Désiré Kabila azo vivre na mama Tchala Mwana mama Sifa Manya oyo akoma lelo mama Joseph Kabila azalaka wapi sibotunana nano bokoki kozonga te soki balonela biso biloko boye bakata Olive Lembe azaka mwasi ya Joseph Kabila te nzela mama pekisaki nga na boyaki koyoka bebe na maboko lelo yo sundolinga nakoloba nini na mama na bozobo lakisi ngai mwana ya mama Orea meme Olive Lembe azaka mwasi ya Kabila te oyebaka ngo aza mwasi ya COP nazobisa bino verité mwana na bangona ya yambo Olive Lembe na Joseph Kabila kombone nani Sifa sibabenga ke mama Sifa biso na Goma toyebi kombone eza Sifa te kombone Judith mboko après botunelanga nanu Olive Lembe malembe Olive Lembe azaka ekolo nini bokoki kotunelanga na malembe ko Olive Lembe aza ekolo nini parce que soki lelo Congo ekomi awa eza deux personnes bakufa nanu tel faut bayebisa biso vérité. Il y a deux personnes, il faut pas dire sa vérité. Et ça, Olive Lembe na mama Sifa Manya. Pour pas y vérité. Beaucoup fanam, il faut pas la vérité. Olive Lembe lo baka bande kona bango basa batu ba Congo. Na lingala na lo baka kotenga. Olo baka za mutu ya wapi? Munande mutu ba Congo. Muyombe ya Boni Boyko. Boni Boyko. Bosi bomona papa Olive Lembe. Bosi bomona mama na ye. Ou bien bosi bomona famille Olive Lembe. Tatouani. Olive Lembe c'est un frère moutou, rwandais moutou. Basaka na bilongi lokola wana. Olive Lembe azalaki na mobali ne propre. Kombone Eric Lenge. Olive Lenge ne babandaki kobenge à l'époque de Kadogo. Olive Lenge. Tango mafuta matinga botika na lala. La famille tokuta na lobby. Tokuta na lobby, merci. Dossier na ko continuer na ngolobi pona moni sujet linge changer. Merci mes amours. Merci mes amours. Merci mes abonnés.
Sifa mwana Joseph Kabila, mwana Olive Lembe, akomi Sifa azali susu Jidi Tete. O bapesa ikombo ya mama Sifa. Boni boyiko. Mobali ya yambo ya Olive Lembe, kombo le Eric Lenge. O Lembe bolobaka Olive Lembe, c'est faux. Kombo ya bakongo bosimo kuna batu ya bayombe. Bolu ke na biso famille Lembe kuna. Bayombe batu ya bakongo soki ba Zaire, soki ba bandundu. Bayombe baza batu ya bakongo. Bolu ke na biso famille ya Lembe kuna to banda komona bango. Bosimo mona papa leke Olive. Nazo tu na bino malembe. Bosimo mona papa leke Olive Lembe. Obie bosimo mona papa kuluto obie tata mwasi bango nyoso bakufa na bitumba. Meme ata biso ba viola biso na guerre toza bana balabala koko na ngaza amvi na kipak kalunga. Yo ata na famille ko zata mutu moko te ayebi yo. Bome ka Chicho Lembe. Bome ma Chicho Lembe na Olive Lembe soki baza makila moko. Olive Lembe azalaki mwasi ya cop. Bayaki ko pese cop. Cop ezaboe. Parce que tangu Joseph Kabila komaka na pouvoir azaka célibataire. Ozo sala sambla ya nini? Nazo tu na bino vous. Olive Joseph Kabila bali na miso na biso. Joseph Kabila bali na miso na biso bobosani. Tango Joseph Kabila koki na Kinshasa akomi président de la République azalaka célibataire. Olive Lembe azalaka wapi? Parce que à l'époque Joseph Kabila azalaka commandant d'état-major na Lubumbashi. Azalaka commandant d'état-major na Lubumbashi à l'époque. Botu na sikotango mobali na azalaka commandant d'état-major na Lubumbashi. Olive Lembe azalaka wapi? Baba tu radio botu ne la biso na nu question yo malembe. Olive Lembe azalaka wapi na Kamina? Mumkota kucheza na watu. Bazalaka ndako moko te. Hein? Ou bien nous batangu Joseph Kabila azalaka na Kamina. Olive Lembe azalaka wapi? Babota ndenge nini? Baba akufa. Siko mwana babota ndenge nini? Parce que à l'époque Joseph Kabila azalaka commandant d'état-major ya Shaba, Katanga Bushimai. Olive Lembe azalaka wapi? Bokoki komituna te. Tiba botaka mwana wana. O bapesa lelo kombo Sifa. Bazalaka wapi? Bakutana wapi? Parce que Joseph Kabila asalaka musala na Goma te. À l'époque Olive Lembe bandaki kovanda na mobali ne propre Eric Lenge na Goma. Bakutana wapi? Nazo expliquer bien. Olive Lembe babandaki kovanda na Goma na Birere. Yena mobali ne Eric Lenge. Siko balobaka o Sifa mwana na ya Kabila ya Yambo aza mwana Joseph Kabila. Boku nenanga Olive Lembe bakutana wapi ptima lala na bamemisa na zembi babota mwana wana. O Joseph Kabila na Shaba à l'époque Katanga Bushimai azalaka commandant d'état-major azalaka célibataire. À l'époque chaque soldat bandaki kokende kotambola na mwasi na ye. Olive Lembe azalaka wapi? Na malembe kaka. Biso na soto bakadogo nga jete kadogo babandaki kokende na basi na bango. Siko Olive Lembe azalaka wapi? Joseph Kabila tango bapesi yo bokonzi. Tozalaki déjà to soki tokomi na doute na nationalité na ye. Nationalité na ye ezalaki douteuse. Ezalaki
douteuse. Tangu Museveni ayebi so yebi ndenini soki omemi lisusu mwasi no wana ya Rwanda Marceline mama ya Joseph Kabila kombo ne Marceline omemi kamikazi oyo na Congo kuna bakongole bakoboyo complètement tokobimisa guerre civile ozata na mutu moko te boye oyo lana na ye na époque oye la biso ye topese kope esalaka combien de mois Eric Lenge akufi na nani Olive Lemba komi mwasi ya Kabila 3 jours liboso ya kopesa kope baboma Olive Lemba na ndoki ya mwasi kovanda wana place ya vandaka a sacrifier mobali na ye un vrai congolais mutu agoma munande Eric Lenge seulement 2 jours Eric Lenge akufi tomoni José Laurent nani Olive Lemba komi na Kinshasa azali susu Olive Lenge te akomi Olive Lembe seulement 2 jours awuti kokunda mobali na ye baboma ye po azalaka nde makango à l'époque tango bakadogo baye Olive Lemba azalaka makango ya Joseph Kabila tango akoti na ndako ya libala nde bayela ye kope liboso akondima kope aboma mobali na ye Eric Lenge Olive Lembe bobengaka Olive Lembe kombo nezaka Olive Lenge nge ndezaka kombo na ye Olive Lembe ayana mwana na komi mama Sifa Amanya obotama na quel âge tobeta bakalikiri mama Sifa Amanya za 1900 combien tobeta bakalikiri po bino bolingaka ba vérité mama Sifa Amanya za quel yokanga très bien Joseph Kabila za mwana 1971 tokende Malembe mama Joseph Kabila za mwana 1971 mama mwana 1960 ou bien 61 na époque na biso bana ya 11 babandaki kobala mana kobota Mungu baba Mwama ya 1960 ou bien toti ya 1958 mwana 1970 mwana 12 na époque ya bamama na biso mwana 12 abandaki kobota toti na 9 mois ya zemi tobimisa 9 mois ya zemi mwana ya 9 ans pour différence entre Joseph Kabila na mama Sifa Amanya seulement 9 ans c'est seulement 9 ans mama 1960 mwana 1971 na 9 mois ya zemi mama Sifa Amanya bota Kabila na 9 ans et demi pe bazalaka bajimo abota bango sans opération jimo moko abotami na Kalemi mususu na ye wa bora jimo moko abotami na Kalemi mususu na ye wa Mungu botika ngana kata live boyebi Kalemi na we ya bora za ndenge nini jimo moko abotami na Bandundu mususu abotami na Kinshasa otuni Jeannette Kabila ebisi na botama na Kalemi otuni Joseph Kabila na botama na we wa bora sikoyo mboko komatisaka batu tension oui Jeannette interview na zanango alobi abotama na Kalemi epa na biso moi je viens de Kalemi na secteur du Tanganyika Kabila ebisi biso abotama na we wa bora na époque ya babotama kozalaka enviote boyo kanga très bien mwana moko abimaki sikoyo mwana mususu balobi ba matiseti na Kalemi bakende coopérer à l'époque en 1971 kozalaki enviote kozalaki motote kozalaki le côté vélo siko
osakana na ngati velo tangu Jeannette Kabila bimi bamoni Joseph Kabila tikali na libumu docteur alobi oyo il faut kaka ba opérer bamamiki mama na velo kobima ewa bora kokende Kalemi boyo kaba kilometre kobima ewa bora kokende Kalemi 830 km na velo eza combien de jours na tuni malembe po bakende koopere na Kalemi kobima ewa bora tiko kende Kalemi totia kaka 300 km kobima ewa bora kokende Kalemi 300 km eza combien de jours na velo à l'époque en 1971 kozalaka bawewa te en 1971 kozalaka hélicoptère te papa nena nazalaka rebele mulele azalaka mulele kotraite o ndenge nini nzoka bakenda na velo bien avion siko 300 km eza un mois na velo siko nzoka Joseph Kabila nani Jeannette Kabila abima mama zo melisa mwana mususu aza na libumu ti bakendaka koopere na Kalemi osakana na bato bosakana nde na bato bino muko na cheza na bato mwei après Laurent Désiré Kabila na vi na ye nyonso abotaka ka 3 bana tozokende na bino malembe Laurent Désiré Kabila papa wana ndumba na vi na ye abotaka ka 3 bana Joseph Kabila Jeannette Kabila na Zoé Kabila bandeko boni boyeko Laurent Désiré Kabila tango akufi po tango bayaki kokilela biso ebembe na Kinshasa bamemisa Joseph Kabila babeti masasi soki eza vrai Joseph Kabila Laurent Désiré Kabila babeti masasi na Kinshasa pona nini edika pende bafungola ye bozi tokomi na sujet soki vraiment eza vrai Laurent Désiré Kabila babeti masasi na Kinshasa pourquoi edika pende eli balibere ye parce que aza innocent aza innocent bato nyonso bakosela bango makambo baboma Laurent Désiré Kabila fatia fungola bango Kinshasa bakenda ko traiter na Zimbabwe azalaka na leki ne propre Laurent Désiré Kabila akufa sako bela Laurent Désiré Kabila tangu babeti masasi na Zimbabwe akende ko traiter na Zimbabwe azalaka na leki ne propre Laurent Désiré Kabila akufa sako laka azalaka na yayane ni mususu ya mwasi abandaki kosala na frontière de Kasumbalesa aza wapi yaya Laurent Désiré Kabila propre abandaki kosala na frontière de Kasumbalesa aza pisa kufa famille Laurent Désiré Kabila tozalaka ta na propre biologique te bakosa bino te bawana misusu eza ya lukuta o mwana ya papa le propre bamoto babimine bama moko libumu moko baza wapi po baya kobetela biso histoire oyo azalaka te bawana nyonso ya mbata ongandele ya yale famille Laurent Désiré Kabila tomona kabino na Zimbabwe te tango bakendaka kokunda ebozaka wapi lelo famille komi kobima je suis la famille présidentielle de Laurent Désiré Kabila na Zimbabwe ozalaka wapi bino famille Laurent Désiré Kabila tango Laurent Désiré Kabila zwaka bokonzi bozalaka wapi tomona bino na Kinshasa Congo il faut to kanga bango to lukaka ba criminel to za na
Sifa Wamanya, maman ya Mbata et Joseph Kabila, na Olive Lembe, moi si ya Mbata. Mwana baboti awa. Mwana baboti. Mwana baboti o Laura Désiré Kabila au théâtre de chez nous. Laura Désiré Kabila. Bomonaka santé à Joseph Kabila. Bomonaka tango Olive Lembe aye kozala mwasi ya président de la République. Bomonaka santé na ete. Wana vraiment Olive Lembe ndenge bomonaka e. Bomonaka e lokola zaka mwasi ya président. Combien de fois Joseph Kabila kime na Kinshasa tike na mboka? Kabila kime na Kinshasa tike na mboka na biso lubi botika na kindeko na bino awa. Mwasi ya président suke zili na mutu lokola sasungwa. Lokola ndeko babenga kana Kalemi Zumbiri. Mwasi ya président de la République aza putulu. Aza na relation moko toxique. Aza na eloko ekangake na motema. Olive Lembe kendaka tie pa ya papa wa Roma wa uti kokufa. Alobi alingia divorcer akima libala. Papa wa Roma nda konfo. Ayebisi mama, mwasi ya président a divorcer kati kokufa una. Olive Lembe yaki koyebisa biso mon mari travaille en silence. Bomoni Nayaka korobelango abofinga kanga. Mon mari travaille en quoi? En silence. Bomoni c'est quoi? Ça c'est le travail. Mon mari travaille en quoi? En silence. C'est ça le travail. Ya kobomaka peuple congolais. Lelo Olive Lembe aza wapi na Kenya? Kabila za wapi? Olive Lembe aza na Kenya. Kabila za wapi? Un assassin aza wapi? Mon mari travaille en silence. Nayebisaki bino ngai nakobimisela bino ba vérité. Kizenge oyo aza nsima na nga oyo mutu aliboma oyo ndaboma Laura Désiré Kabila ndabeta ye masasi. Mutu aboma Laura Désiré Kabila eza Johnny Numbi. Mutu aboma Katumba Mweka Johnny Numbi. Oh Katumba Mweka ba bombarde na envio. Oh bomo ni sabiso video. Bomo ni sabiso CCTV kamera ndenge Katumba Mweka mata na envio. Boni boyeko. Bomo ni sabiso CCTV Katumba Mweka mataka na envio. Katumba Mwake pardon. Katumba Mwake ndenge mata na envio. Envio ngo ebunga. Ata mukua envio monana te. Envio belezonga pana bango na risi kimia. Katumba Mwake baboma eka kawana na Kongo. Mutu aboma Katumba Mwake c'est John Numbi. Mutu aboma papa Nchungu akumwanza c'est John Numbi. Papa Chungu akumanza bimi na Kinshasa. Kokende na Lubumbashi sala 2 semaines akufite. Muto yaki na Kinshasa zotambola na makolo na ye kozonga akufi na poison. Ba poisona ye. Kishefu ba pesa kaka kizengi oya Johnny Numbi na epoke ya Kabila zaka kishefu ya pamba. Parce que azalaka un vrai criminel. Aboma Laura Désiré Kabila. Ekomi envio ya Katumbi. Envio ngo esala nene bokendaka kolukata mikuwa te ata mutu akufi na envio mikuwa etikalaka. Da. Katumba Mwake zalaki boy. Soki Kabila zana biro akoloba te soki Katumba Mwake ayena mute. Bamoni oyo il faut to encadrer ye.
l'époque na hôtel na yebisi kizengo criminel ya munene lelo bondimi ye moko na bamarabu na ye o katumba mwake botuna siko bomaka katumba mwake na nini bomaka katumba mwake na nini nako yako yebisa bino boma Laurent Désiré Kabila ndeti na nazo yebisa bino avant dakati mutu a vérité avant dakana Congo te okomi tolo polele katumba mwake jetre ba marabu balobisi okolapa nakala mingi to komikanga kisinga na kingo moko komiboma okomiboma Johnny Numbi na betelo ko maboko na makulu na yebisa kabino Johnny Numbi azo collaborer na ba M23 oya lukuta wakati yaki kolobawa ba condamné yo Kabila ba condamné pour ya Johnny Numbi c'est faux c'est le système de G babandaki ba kiabiso blanc na miso Johnny Numbi asa M23 un vrai M23 parce que ceux qui biso toyebi lelo Johnny Numbi c'est pour Kabila Joseph Johnny Numbi akoninga Joseph Kabila bia akoninga Fachileto lelo komi koloba na ba marabu c'est le débit bino nyoso bokobima na poids lelo komi lokola mutu aliboma c'est le débit bakatangi bandeko no bepe bazofinga yo o sacrifier un vrai makila ya Congo po ya pouvoir ya Rwandais lelo bokecho na moni bokecho akomi koloba toboyi ba M23 ba passer pour non boloba ki ba M23 ba iko libérer bino il faut ba koma na Kinshasa bokecho bozo sacrifier bandeko na bino ya ba Congolais ko pesa ba Rwandais bo sacrifier bango si bozo sacrifier Félix Tshisekedi nyoso si bozo sacrifier Félix Tshisekedi bozo si bozo sacrifier Tshisekedi lobby avenir ekopesa biso raison soki mutu alingi aloba okoyoka kasegole na ilongi lokola puku nono bafuta kaye pa Olivier Lembe yo pas Denis Nyakero zana mbongo akofutanga moi je suis la patriote na liana mbongo ya régime wana te na liana mbongo ya régime wana te yo segonene yo soki mutu azokosa yo ngana tio na atante na kozongela yo zela makamba mboka esila mama na kozongelo na rando segonene kobanga te na ozongelo na rando na ozonga awa na tio na atante na obeto rando ya 6 mois okima awa naza déjà na matière na mélanger biso ba misusu otobundaka mboko ya pamba on ne mange pas tana bozalaki awa nazalaki sa eloka kolisa bana na nga na est garçon moko petit beto apesinga mbongo na sengi na bia petit ba marchandise na ngeza na zela na zana na mbongo te sunginga tolobelaka mboko ya pamba parce que c'est le mabele de bakoko ozokende kolobela Denis Olivier Lembe moyibi ana ndoki ndumba bato bakomisi Congo awa chezo bandoki ona ba Johnny Numbi ba mabolo ba mama na bango mafute komi komata bolimbisa mafute komi komata bandeko bolimbisa bolo ba mafuta kita mafuta kita bolimbisa bandeko bolimbisa nga mafuta ezalaki se komi komata Yesu wangu baba limbisa mafuta kita pardon mboko soke komi awa mutu akomi si mboko ese Kabila to sacrifier Laurent Désiré Kabila baboma Laurent Désiré Kabila ndele lelo toza na souffrance bozolinga to sacrifier lisusu Fachi Beton awa bozo sacrifier toboyi lobi otolobaka bozo sacrifier Fachi Beton lobi discours na ye na Belgique abengaki ba Congolais alobi eloko aboyo mwe babete lisasi eza ba mixage na ba brassage tango ayebisaki je tendre la main avec Kagame bandaki koluka pepe boya mitosa le sito bunda koyinda ya limbisa ekomi ya ba générique ya limbisa mafuta ezalaki semati ebolimbisa nga lelo nalobaki na kokotisa ta moko te boyebi biso ba impolika moko balle perdue ezalaki balle perdue kamoko na silence ata mokinza silence ezalaka kizengi oyo
Mungu wangu. Mutu asala batu bazotonda te. 18 ans de pouvoir na Joseph Kabila. Les noms sont Lukakaka poste. Soki kote komi kobima ya pembe. Koto na bo kuna na se. Et c'est comme il a deux couleurs rouge et na jaune. Na chocolat na noir. Oza na 4 couleurs kuna na se. Ozo Lukakaka o vanda wana kobima te. Ma papa boni boy. Kobana na biso bazotanga. Basala nini? Après comment na bazoba. Félix Tshisekedi azamo so président mabe kwa sali nini? Yenda abomaka Katumba Mwake. Yenda bomaka Kiungwa Kumwanza. Félix Tshisekedi nda boma Laurent Désiré Kabila. Hein? Et Johnny Numbi, Osalinga Malili, un PD général. Un vrai PD général ya ba PD. Nganga kisa beta koma goda na sima. Anyata kona sima. Eh